toyoki lelo Virginie Manganga lobi que non babundaki na Fally Ipupa linga abwakela ye mai et puis ye azui azakangaki verre yango et puis akole Fally Ipupa na nini na chemise et tout. Est-ce que tout le banon vérité eza ya solo ou bien soit eza lokuta? Non, c'est faux déjà parce que le discours na ye ezozala contredisé par ye moko. Ya lobi déjà que avant d'agina batou avant na bango ezalaki papa na biso Amadou Djabi que j'ai sali producteur na deux personnes mo basala yona ça veut dire bango misatu ba comment il roi 4 plus ye ba ye comme menacer yo mais yo zolo ba ke ozalaki yo moko alors que na discours na on a voix lobi ozalaki na batou c'est déjà faux. Troisième point alobi que bakangaki ye na Fally bakena bango na la police sikoyo bakangi yo na Fally bakena na la police maintenant on va filmer car la police mutu ba okotana car la police kaka yo moko. Virginie tango a commis na restaurant parce que Fally ayaki na restaurant on a poilia azalaki logete ayaki poilia yazo filmer Fally parmi bateau bavana na Fally ezana ya moko aza ivoirien aza parmi bateau batamona na Fally soka na Côte d'Ivoire ndakendaki verrier aipsay que tu ne peux pas filmer quelqu'un qui mange parce que mutu tango azolia oko filmer te poto yebite vidéo na yo oko publier yango na sens nini peut-être oko comme appelle botala ministère ya groupement to botala ministère ya biliali to yebani ba kongolende tout ça Elong Jambe lelo yo Bill Clinton aye na azaki na dynastie donc parce que azaki projet ya bana wenge aye na dynastie fallait basa l'album et tout Bill Clinton a boaki et comme une place papa Weranson selon ba dire à Bill Clinton balbakati côté ya papa Weranson il a sepela ki na ngote ya ngona lobi alongwe na ye mais selon bagoloa baloba bangonde balongoli Bill Clinton na dynastie donc ba bengani ye donc ne plus loin la ngona lobi balobi non Bill Clinton fazongisa mbongo ya batu o azwaki na dynastie et golomo alobi est-ce que ebele mbongo wana Bill Clinton ngwa rozongisa ngo. Bon en réalité pour ton information déjà Bill Clinton aza mutanzalate bana Bill batanga na Jewels donc batunyo so ba finga etam sou Bill bakende na ekolo ba benga Jewels na GB vous comprenez bakende tout na Minerval ya mwana moko ya combien parce que bana ya Bill ba 4 kuna dans la Jewels Minerval ya Jewels c'est dans les 7000 balles déjà vous comprenez donc ça veut dire aza mutanzalate koloba déjà que bobengani Bill Clinton na dynastie nzokolo roi Bill ce qui bobengani na dynastie en tout cas dynastie ekozala fauché au moni car ndenge eta mola na 4 pine mais est-ce que le roi pine moko elongwe Bill aza n'importe qui te ya animation ya Congo DJ Arafat paix à son âme aloba ke idole na c'est Bill maintenant on a monté musicien mo ya Afrique awa aloba ke idole na X to Y gola ba bi aza logo te donde aza na longwa na ye ba rozoba tumsu ba ya ba boa kada dina yango na lobaka ti lelo faire aza mal entouré comment est-ce qu'on entourage ndenge ebo mara artiste et puis ce qui me fait très mal et ça que batu ba tenaka ba propos ya boye artiste azoyoka mais encourager ba Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Très heureuse pour moi de savoir que vous êtes là nombreux de nous suivre de partout dans le monde. Vraiment très chers internautes. Bienvenue dans notre chaîne Tumba de Zakari Mwamba. Autrement dit, le général de la presse Congo international, s'il vous plaît. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui à Bandal. Je suis venu trouver votre simple servant. Donc celui qu'on appelle de longues jambes. C'est lui qui parle très bien. Donc vraiment, avec lui, on va parler des actualités, c'est ce qui passe dans notre pays et partout, vraiment, dans le monde, surtout dans notre pays et particulièrement, vraiment, on va parler avec lui, on va parler de beaucoup de choses, vraiment. Aujourd'hui, je suis avec lui. Je dis un grand merci à vous tous qui nous suivent de partout et vous qui nous soutenez, vraiment, je vous dis un grand merci, merci à vous tous que vous êtes déjà abonnés et à ceux qui ne sont pas abonnés, je vous en prie de s'abonner, ça nous fera vraiment du bien. Je suis avec des longues jambes, merci à vous de partout, s'abonner, liker,
liker, commenter notre émission. Ça nous fera vraiment du bien. Et surtout vos critiques. Vos critiques, vraiment, c'est que nous aimons dans CMP. Ça, merci beaucoup. Là, j'ai dit un grand merci à notre sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafouta, le Vendou des Rennes. Papa Charles Blaise Mafouta, le Vendou des Rennes. Donc, bon séjour à Kinshasa. J'ai dit un grand merci à Yannick Ini à Rambox. L'homme qui détient les drapeaux depuis Soudaf là. Yannick Ini à Rambox, l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudaf. Pourquoi pas Trésor Mouchu à dollar. Les Terminators, le roi de Mekato. Il y a Dani Dene, le Real de Madrid. Il y a Dani Dene, le Real de Madrid. L'homme qui arrête les temps. Pourquoi pas Pablo Kinbabi, le seul, l'unique déclarant dans la loi d'Awana. Sur les avant, pour ça, conteneur, on a condition à Kitoko. Contacter Pablo Kin, le seul, l'unique, les déclarant dans la loi. Pourquoi pas il y a Roger, les colonisateurs. Merci pour le matériau. Vraiment, il y a Roger Ndonga, les colonisateurs. Je dis un grand merci à Dadi Mondo, Koloyoji Motema, ya Karine Bamana, ma grande sœur chérie. Vraiment, Wana Belgique, Wana Penza, Oza Mobimba. Merci à maman Clotilde Bondo Babi, plafond de Rennes, leader et maman sociale. Donc, je suis avec de longues jambes. Yene Torolobe, ma campagne, et surtout, l'actualité, quand nous avons le barambo, ceux qui bolali, bolamou, qui l'actualité, vraiment, je suis avec de longues jambes. J'ai dit un grand merci à Kikoyo, qui est derrière le caméra. Donc, il y a Simbi, image, sous le image, qui tourne ma casse, pour Kikoyo, ça, Azawana, Sima, vraiment, je suis avec de longues jambes. Mon colonel. Mes respects. Bonjour. Bonjour Bamana. Bonjour aussi na abonné tu à Tumba Tumba. Voilà. Bonjour pe na boss na biso. Petit Zach les Zakari Mwamba na PC Bambote mon général. ZM na PC Bambote na oki po boki fe na Dani Dende l'homme qui arrête le temps. Babi lobogo epe sarabaka tarate. Il y a Dani Dende l'homme qui arrête le temps venanga. Je te salue malgré tout ça fait un bail tout le monde en a été mais na ebi qui est loin des yeux prédicateur et ça la kitoko. Merci aussi na ba Batoutour va soutenir de longue, de près ou de loin. A commencer par Yagoroti le voisin Mami, maman est glonde depuis l'Allemagne. Na PC Bambote, Bambote belé na Willy Moucheni véritable code. On a vu nanga. Na PC ba grand bote, pourquoi pas na PC Bambote na bébé Chico Maneka Château Rouge, Gentika Songo Bourgeois, ex non commet espace à gentillesse et puis honorable Christian Mokouti Azala Patriote. 2023 nous sommes déjà prêts et puis boutique d'habillement MHLMB où ça na bandal na Sundi na Sanzeta Baoba toujours fidèle. Tozawana bateau balinga roula tabaya go se faire habiller kitoko et ça la bien ce qu'on a l'huilerie to on a resto bar na avenue Londa la côté Pain Victoire to ya on a to damé bateau tout balinga ro damé ça la bien et puis ce qu'on a lemba to on a multi service on a ce que ça service traiteur salon de coiffure et puis cyber café donc bateau tout balinga go se faire coiffer chic ba hésiter raté ba ya wana na lemba sous-région na avenue sous-région numéro 1 ba ya wana en tout cas ba za décider. Vraiment, Boya sous-région avec Nalemba, sous-région numéro 1. Ok, vraiment, Boya vraiment Bozala Mobimba. Donc, Jamblelo, yo, Naibike Bisso, chroniqueuse, Bisso, chroniqueur, journaliste. Donc, vraiment, comme on a Bisso bien réputation, on a Bisso de Gbeba. On a le barque. Mouyaka Mongo a fini ça, Bayaka Nyon surtout vraiment. Et c'est Beba. Comment on a le qu'on a Bisso à sali vidéo. Ça les vidéos, ça vraiment ni à l'accès sexe, c'est tout le monde qui ont et ça qui ont des longues jambes. Ouais, ça fait très mal, hein. Ça fait très mal les gars yo mo utso le ba chroniqueur na ba chroniqueuse en tout cas to ça déjà insulté moi kala to ça la insulté à tout moment parce que il y a aussi ba base musu ba sala les arana no sens et ça la na biso o to ça la ba base normal to ça la insulté nengo utso le ba muya ka fin ça ba ya nyoso to asimarango parce que on n'a pas le choix mais comme on a chroniqueuse au sali ceux qui photos, ceux qui vidéos, tikalini, bon je ne sais pas. Et puis ce qui me fait mal les abat musuba pour naranzo toté à kolaksanidité. Ça veut dire nzoto ezon di entambwe, on dit ngombe moko boy, ozo kolaksabato. Nzoto eza bien te, dégoût. Elengite? Dégoût par rapport à yo mona qui dégoût de. Moi ça on a ba noir ba awa nazo ba te noir ngo eza nini et à noircir milliers. Moi trop. Et ça n'a pas si, n'a lobby. Et ça n'a pas si, n'a lobby à Benginga appel pour ça tamso intimidation, ceux qui a s'excuser, veut na trague mission moko lobby. Mais yaya, tout le monde na boy na bilongi boy men zoto na yo na eba raté zarande bongo. Oza nzoto mo dégoûtant. Et puis bata poto o ba benga rabino. Pota msusu bosa na bango bolingo. Ba excuser nga tamsu na terme bata poto ngo baza pesu na ba goûter.
comment ozo vivre na mwasi mo oyo yebi ke azaka na makwanza tina makolo otindelaka ta pomade te tango otindelaka code faut yebisaka ke lukanga pe pomade tolingana po to se soutenir balobaka l'effort il faut soutenir les faibles mais yo vivre na mwasi ozomona mwasi nzoto neza bongo nzoto mwasi et comme le roi bekai yangando c'est dégoûtant tant on a tali photo on a tali nzoto fille ou en tout cas j'ai eu des larmes aux yeux et parce qu'on a voir même nausée j'ai pas mangé hier et ça n'a pas si nzoto ma bé et parce qu'on a pas si makasi c'est un niveau lié na lié ce qu'on a organisé nzoto fille ou en tout cas scandale et pour me penser comme éléphant zanzoko ce qu'on nzoko munene bongo nzoto ne monani en tout cas ma trop na vie de longues jambes est-ce que vraiment le lot biso ba chroniqueuse ou bien biso ba journaliste pour vivre bien faut ça la kana mobile na poto pour bando ça la kanga ba vidéo parce que vidéo là sur total yango bien eza genre vidéo mon bedo eza asa na mobile na poto nde ba ça la bolingo ba ça voilà ba ça bolingo na bango na appel vidéo est-ce que chroniqueuse ou bien chroniqueur pour vivre bien faut ça na moi si na poto ou bien faut ça la kana mobile na poto comment? Bon, ça dépend, hein. Les autres dépendent de na état d'esprit. Hein. D'autres personnes, balinga basa na mibali na poto, tellement ya bando sala buso ba mutumo amona anete matinde la kembongo. Mais ba o pe ba réfléchir ça na ndenge na bango ba saka na mibali na ngwa kini et avance pe. La fille comme Malika Mania, abala na Kinshasa. Asa mobali abala na Kinshasa. Karine Mokonzi alinga mobali na poto abaleli na poto. Donc chacun a sa manière de faire les choses. Mutamtaza na ndenge na ye asala makambo na ndenge na ye a réfléchir saka. Mais il y a d'autres filles oh ba comment conseiller ngo sko mabe. Peut-être yo moko état d'esprit na yo elobaka il faut saka na mobali na Kinshasa. Mais obliga ba étape pour na osana mobali libanda. Parce que mobali neti ya ba genre ya boy. Bo sonner na téléphone, ozo l'accès nidité na yo. De père qui a offert yetam sous plaisir na ndenge ya bolingo na ndenge ya normal ya courtoisie ya amour mais à capturer photo na yo atia on internet et puis aza censé ba genzo toneza bien te mais ateli biso yango ça fait très mal de longues jambes conseil ni no pesa na ba fille ou bien na ba disons tout y a dans la part na biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur ba zana mibali na libanda conseil ni ko pesa bango par rapport ya makambo ndenge leki. Bon conseil na opesa kaka ezake soko yebi ko saka na mobile na poto ba gère ba vidéo na ko sala raté parce que kolongwa poto Belgique to France ko yati Kinshasa c'est 8000 km. Voilà. Vous comprenez 8 heures du temps ça pas même journée. Okay. Donc ça veut dire il peut aussi venir avec comme on a en exclusivité au lieu à continuer les photos. Parce que ma camarade de ça la relaxer na ba nidité na ba téléphone et ça peut sorcellerie. Et ça bondoki. Voilà. En réalité, Babylone on a salaka avant et dépasser place kendaka po ezo moninga mususu eleka na serveur. Donc ba serveur bobo ya ba Vodacom to ya ba réseau bo salaka ba mona bino déjà mitakala tam suju musoko yo c'est simple place pour ta et ta fille. Mitakala ne ya bien. Faut se comprendre. Donc il faut ya passi. Donc il faut to lukelo nganzambe. Voilà. To lukelo nganzambe et puis ba fille internet balingi prière te. Baliga mère moi zakana kasavubu na suka kuna mère moi zakana nini boy OK na place on luka mère wana sala ko kisi okoki na luka be ba sala kisi ya ba nduta ba sala kisi ba nduta e sauver yo on dit tende yo o lati boy oza trop sire ne o lati boy oyebi ke eloko ya mabeza te ko yeso lati boy yo so ka mamwele siko yeso lati boy yo sa papa yeso lati boy to suka on est à un crime contre la loi. Donc, ma fille sur internet, il faut tous se respecter. Okay. Il faut que le mobile soit mature. Parce que tant qu'on vit déjà dans Moutou, c'est dans ma conversation, on comprend que c'est mature ou immature. Okay. Mais je pense qu'hier auparavant, on comprenait déjà que Johanna est immature. Mais pourquoi continue de la haine immature? Photo morobo et tam susu et que ça la permis de plaisir te bande qu'on a tam suba mon opo azabe na famille. Azamba leki azana ba yaya azana famille ba maman leki ba papa kulutu. Est-ce que tant ba mona ki yango ba yebisa ki oni bravo. Ma trop c'est pas bien. Vraiment ma trop ce n'est pas bien. L'autre monde Noëlla m'a dit nga aza concert dans biso. Bon, na lundi makamlo sonenga loba ki du début jusqu'à la fin. Bon, on a vraiment na lingi tamsuna poser aux questions ça que ndenge ayekotanga kombo ya ndeko la biso de atika biso nani Evelyne kama maman lopango paix à son âme donc vraiment la banda olingaye makasi pa banda ça musala na kitoro makasi voilà ndenge alobaki ba propos wana tango oyokaki yango ko lobaki makambo alobaki pona ye ya mutu déjà ça kufa
Et atika biso déjà c'est là 4 ans bien 3 ans si je me trompe pas parce que tozala matanga na ye na nini na 16e riwa na voilà tozala wana biso surtout tango yoka koyoka ba propos ya bongo ya mutu de atika biso et ça qui on ndengeni. Bon, ça fait très mal et résonnissa un peu maman pasteur Denis Lessi. Au moins avant maman na biso tala mona tika biso pour ne pas qui ma question on a ozonga wana mais na opesaka entre parenthèses moko pasteur Denis Lessi tant maman tala mona ayaki na TV pour lobaki aloti soki luambo ayebisi guitare soki nzembo aleka na TV Denis Lessi alobaki mutu ya vivant akoki kolota mutakufa te. C'est impossible. C'est pas au hasard baloba laisser les morts enterrer leurs morts. Et ça m'a comme na bango cop na bango ya batu bakufa. Tant on mona mutu azo ya ko tutoyer mutu esi akufa. Parce que tu as un respect ya ba mort. Nous sommes des bantous. Lelo au cortège ya chef de l'état sur ezoleka, Corbière ezoleka, bakatela on voir même basali. Parce que makamu ya ke komona yona nozo opportunité komona yango te. Il faut avoir beaucoup de respect. Maintenant ozo ya offert face, on s'attend sous guerre na mutu esi akufa déjà. Donc c'est que aux autres symptômes à liwa. Symptômes à liwa ndeni. Mais liwa ezo menacé. Pour moi je suis sûr que Noël madinga tia qui correspond à Evelyne Kamo. C'est que baswana ki na ndoto. Baswana ki na pongi. Yango ayeta musu ko avouer. Ozo comprendre parce que ngana ko mobali. Suko tolo bani Evelyne Kamo Lopez maman Lopango. So na loba kombo sala nga vraiment pas si vraiment ndenga tika biso. Est-ce que yenda yela ki na ndoto po baswana ou comment? Je pense que Evelyne a abîmé la ki Noël. Baswana ki na se ndoto. C'est pour cela qu'il y a eu ça retour ya bon. Pour les normal te, mutu bo wela ne mobali esi akufa. Yoko ya ko loba na ye po ayoka ndenge ni po esi akufa. Siko to tu neti question no ela madinga. Oyaki ko loba na nani? Ebembe to mutu waza vivant. Et puis mobali yango bo wela akufa. Donc Evelyne comment Lopez akufa? Ba wela mobali na Noela. Mobali akufa, Evelyne akufa. OK. Siko mutu yozo ya ko sele la face, bango mi bale ba kufa. Siko ozo sona na ba kufa ndeni. C'est que yope faut kufa bo kende ko continuer ko sona na lilita. Kasi mesiko yozo sona na ebembe ndeni. Ebembe kutu bakosela ngo makambute. Pe ebembe batika na nyongo na ete. Mutu akufi atozala na nyongo na $15 à $10. Faut qu'on remettre ye. Avant ba kende ko enterrer pour famille na ba lobata liloba, ba désactiver yo. Parce que yo mutu akufa, ozoya ko sa na guerre d'esprit. Guerre d'esprit ya nini? Dommage, trop dommage. Vraiment, trop, histoire de ça passe ma cassi. Là, j'ai dit un grand merci à ingénieur fiscal là. Hein, babi papa na Aziza, Aziza Kala bébé pro, mon thème batama, nasi pourquoi pas excellence junior Tonda. Hein, babi excellence junior Tonda mon bien. Donc candidat bataba nanga, baba nanga, banyo so ba voter na bango, ba pona na bango excellence junior Tonda. Et de longue jambe le loyo Toyoki et là, disons, Monica Kandenge concert na biso nani Virginie Manganga ya sali ba voice na ya lobino babunda ki na fali pupa babuli na fali pupa bakutana ki non fali pupa nda yaki amenoncer et tout. Est-ce que na niveau ebeli artiste parce qu'il faut que le dise la vérité, il fallait pour pas un musicien oh lelo a ça la fierté à Mboka Congo et en Afrique mobimba puis partout dans le monde. Donc voilà, lelo surtout le baquet tant sous lelo aux congolais OK quelque part. Non, je suis congolais de fali pour donc ko identifier mbalamoko hein pour tout ça dans ma camnon va na mesa to ki lelo Virginie Manganga lobi que non babunda ki na fali pour pas linga bois qui la mai et puis yé a azui kanga ki verango et puis a coller fali pour pas na nini na chemise et tout. Est-ce que tout le banon vérité et ça solo ou bien soit des le kuta? Non, c'est faux déjà parce que le discours na ezo la contredisé par Yemoko. Il y a lobby déjà que avant d'agina batu avant na bango salaki papa na biso Amadou Djabi que j'ai sali producteur na deux personnes mo basala yona ça veut dire bango misatu ba comment le roi 4 plus hier. Ba ye comme menacé yo mais yo zo lobaki ozalaki yo moko alors que na discours na on a voice lobby ozalaki na batu. C'est déjà faux. Deuxième place oh le kuta ezo bima. Vidéo ba sopeli yo mai to vidéo oh kolaki fali ti sikoyo ezati. C'est faux. Non, place à la ligne corrigée parce qu'à l'obaki nabi, bakanga qui est téléphone est ba bureau ya fali poupa, bakanga qui est ngo yango la moyen la bimisa vidéo anezate. C'est quoi le troisième point? À l'obaki
bakangaki ye na Fally bakena bango na la police. Sikoyo bakangi yo na Fally bakena na la police. Maintenant on va filmer car à la police, mutu ba okotana car à la police kaka yo moko. C'est déjà faux. Et puis pour t'expliquer réellement makamoleka ki wana ezalaki parmi batu o bavandaki na Fally, ezana mutu moko aza ivoirien. Nde Virginie tango a commis na restaurant parce que Fally ayaki na restaurant wana poalia, azalaki logete, ayaki poalia. Yazo filmé Fally. Parmi bateau bavanda na Fally ezana ya moko aza ivoirien, aza parmi bateau batamola na Fally soka za na Côte d'Ivoire. Ndakendaki verrier AFC que tu ne peux pas filmer quelqu'un qui mange parce que mutu tango azolia oko filmer te poto yebite vidéo na yo oko publier yango na sens ligne. Peut-être oko comme appelle botala ministère ya groupement. To botala ministère ya biliali ya to yebani ba kongolende tout ça. Yaya on a kendaki verrier a sololi na ye à basse voix que yaya kata vidéo na yo on vidéo zo sala artiste azolia on peut ko publier on ndenge mo ça la bien te yenda bandi ko ça l'échange de paroles na jeune wana mutaboto li téléphone wana Fally te jeune wana mais tellement ya lingaki adiembela Fally adiembela kana kombo ya Fally batsa EPK c'est pour cela lobi que asimbi Fally est-ce que yo mona otala na mukuse ya Virginie akoka koya devant Fally o abetaka libende abetaka abdo oye pe okole asa lion pere non ya lobi que non Fally nemtaye ki verrier albenaye tout albenaye disons albenaye nini yo za yo pitio yo no finga nga ba réseaux sociaux yo lo bar n'importe quoi za piti albenaye na ko permettre yo teo finga nga ipit na ko permettre yo teo lo balanga n'importe quoi c'est faux voilà c'est faux c'est faux déjà parce que ngala zela si c'est zela ndesko ton ya lobi na ebongo nde Fally sko lokola banaye ko lia na kanda na zui vers mai alinga sopela Virginie sko lokola za ki présidente akangi sko vers mai wana yo mutana sopela mai moza présidente oui c'est le propos na ndenga zo lo babi akangi vers mai wana et puis accoler Fally akosi c'est archi faux Fally déjà de nature boye ma aramutumo timide mais la seule fille, la seule maman, il y a internet. Oh, Fally lobela ye doigt aux yeux boy. C'était Maniké. Na mariage il y a Maniké de John, je vous salue. Personnellement Fally ye moko. A telemi a gangeli Maniké. La seule mutu oh Fally a lobela boy Maniké. De nature boy Fally nano ara timide. Fally de nature boy ara muta soni. Petit ce qui ote tembe tout na petit sac. A ko yebiso ke Fally azara muta soni. Fally a quoi se permettre de qu'on vers Virginie pas que ne colobele pour Virginie à Zanani. Est-ce que yo comparer finga ye a lo bara ça analyse mo be contre ye ya mo kanda wana nde sala ka lo bana yo ko comparer Virginie manganga na mboka o na mamilela na Congo so na lobi na minute to citer ba chroniqueuse o baza na basala kombo na Congo to citer ba Hélène Kalema to citer ba Nana Boduga c'était ba Magali Sisi muta sapotaka bango sko ya mami lela sko Fally akipe mami lela te akipe simple Virginie manganga muta kendaki ne Côte d'Ivoire ko sa kindumba soka akende ko akende ba vacances na ki repos na ye repos ya nini akende repos comme si on s'en a travaillé trop et puis akende congé moi je t'assure que ba femme libre barabon ba femme seule barabon. Parce que moi si oza na mobali na ndako a permettre ete bitambola tambola bon et puis na ba âge na bango fo ba luka ba comme ba maman ça veut dire maman peut na parler na ba na osa musala ndako ba ya mami il est là au-delà ya tout au-delà ya prince aza maman na ndako c'est pour cela elle se comportera comme une maman comme une maman pardon vous comprenez mais bango c'est tellement ba ba femme seule ba so ba éducation par correspondance ça veut dire mobali mo boya à 3h abimi 5h donc éducation ou mérité Tala, bango bazo mena ba éducation ya mibali, mobali aye 0h to 1h, ah OK 5h. Donc vous en attendez le bébé fois ça la ndebele. Vous comprenez? Asali musala yeleki ebele, bokomi ba papier pa 5h fois longwa. Pour ba locataire ba koipe ko timela ke ma Virginie, malena pap Blanchard na ndako. Vous comprenez? Donc baza na respect, ya ba artiste o ba ça la fierté ya musique ya Congo. Fally pour pas faire la fierté ya musique ya Congo. Outi ko lo bango yo moko ba Fally soko kemboka mo lobi na zaka na Congo ya Fally muta comprendre ba moki ande kwa Fally donc ça veut dire ba Fally ba ça makambo oyo
le roi de la forêt basala ba confirme idée basala ba jimé pela basala ça veut dire place ba vie ba suki sa bosali ba fali ba ya ba zo Mbappé lisusu basala papa tabula ipe basala otanga ba kester otabaze belé Congo za pépinière ba artiste et musicien donc faut pas ça na respect ya ba artiste et musicien et ça la bien kokende ko manquer ndeko no artiste et musicien ya munene na mboka ya mupaya et ça le quoi bo fingisi mboka ça veut dire bo kati drapeau. Vous comprenez? Il faut avoir du respect parce que tu ne peux pas faire Moussalo au Salaga sans la musique. Musicien à quoi sa musique sans pour autant chroniquer à Zala. Pour musique, on a déjà ESO, c'est transmettre Nanios. Tant musique a fallu et mettre dans la terrasse, dans la boîte chroniquer, ça veut dire traverser par rapport à savoir-faire. Il faut tous avoir respect, belé, les artistes et au la fierté à la musique à mort à la musique. Vraiment, il faut que respect belé na ba musicien ça la fierté en boka. Là je dis un grand merci à Laetitia Mboui, LM, pourquoi pas Elvis Yanfou. Hein, je dis un grand merci aussi à Major Gelor Kachama. Je vous salue vraiment Major Gelor Kachama. Pourquoi pas Nelly Bonde madame. Donc vraiment babi na bandala soza en poso remela moi Laura Malili. Yara pena pas Nelly Bonde na bandal. On reçoit vraiment Laura Malili les kitsayo mute na ebisi oh bella pede kitsayo mute ma pas Nelly Bonde vraiment yaka remela vraiment na ndenge mo ya ba condition mo ya kitoro makasi na la Edouard na bandal ka wana so oza wana vraiment oza mon bimba pas Nelly Bonde donc vraiment merci na yo Nelly Bonde de longue jambe lelo yo Bill Clinton aye na azaki na dynastie donc parce que azaki projet ya bana wenge aye na dynastie fallait ba ça l'album et tout Bill Clinton a boaki et comme une place papa Weranson selon ba dire à Bill Clinton balba kati côté ya papa Weranson il a sepela ki na ngote ya ngona lobi alongwe na ye mais selon ba goloa ba bangonde ba longoli Bill Clinton na dynastie donc ba bengani ye donc ne plus loin na ngona lobi ba lobi non Bill Clinton fazongi sa mbongo ya batu o azwaki na dynastie et que le lobby est-ce que ebele mbongo na Bill Clinton ngwa rozongi sango. Bon en réalité pour ton information déjà Bill Clinton aza mutanzalate bana Bill batanga na Jewels donc batu nyonso o ba finga tam su Bill ba kende na ekolo ba benga Jewels na GB vous comprenez ba kende tout na Minerval ya mwana moko ya combien parce que bana ya Bill ba 4 kuna dans la Jewels Minerval ya Jewels c'est dans les 7000 balles déjà vous comprenez donc ça veut dire aza mutanzalate koloba déjà que bobengani Bill Clinton na dynastie nzokolo roi Bill ce qui bobengani na dynastie en tout cas dynastie ekozala fauché au moni car ndenge eta mola na 4 pine mais est-ce que le roi pine moko longwe Bill aza n'importe qui te ya animation ya Congo DJ Arafat paix à son âme aloba que idole na c'est Bill maintenant on a mon musicien mo Afrique awa aloba que idole na X to Y donc ça veut dire Bill aza n'importe qui te aza nzoko na musique ya Congo aza na ba prince na musique ya Congo mais ba gola ba bi aza logo te donc aza na longwa na ye ba rozoba tumsu ba roya ba robuwa kada dina yango na lobaka ti lelo faire aza mal entouré comment est-ce qu'on entourage ndenge ebo mara artiste et puis ce qui me fait très mal et ça que batu ba tenaka ba propos ya boye artiste azoyoka mais encourager ba baloba c'est très mal yango etika musique na bino na ghetto ba makam na bino na ghetto lelo faire basaka na rivalité na Bill na fali pardon basaka na soko tangi fali otangi faire lelo otosuka pas mal entouré tala moninga place aki batu na faire na émission pona yo musique so ba na français akani ya ba français za balanga ba faible ya ba complexé pardon batu na faire featuring et pas na yo représenter nini ouais asi na ba faible mais yemo lelo dynastie on a featuring. Qu'est-ce que signifie featuring? Non, featuring, bon, c'est que à bengainde ba collègues na la maison mais bansi bon ensemble. On appelle ça featuring. Featuring eza ndenge Bible lo ba resika batumi bale misatu basangani poza za nzambe ya linde featuring. Yo la featuring yani. Ke boyamba bino mbale, rien? Featuring eza ka na makambu na osoki bengi X to Y eza featuring. Na makambu na yo soko bengi si kakola beta drum eza featuring ya faire na kakola. Parce que tellement Congo na mental a bagolo. Parce que maela boyebo za kana bino na moke. Featuring eza ka échange culturel. Eza maela ya X na Y sangani et puis tamzu B. Yango na featuring. Parce que koloba ke Bill Clinton aza lo côté bo bengani Bill Clinton. Donc na comprendre que bo sunga affaire été. Le londe na comprendre na bo sunga affaire été. Faire à ça attendez ba relukela animateur à l'équipe Bill a ko buwa ka la dynastie na ndenga mabete
bato mosusu batenir nga rigueur te na ndenge ya solo animateur wa leki Bill na Congo azati parce que Bill a créé école de Bill na orchestre nyonso baka na posa voix Bill na orchestre tout baka na Bill Fabrigas maana seda capote omona te Robino azui animateur mikolo voix ya Bill Bill aza marqué Bill marqué ceux qui bozangi Bill na orchestre bino générique eza no sense Bill aza marqué parce que tant bagolo bazo minimiser savoir faire ya Bill makambo Bill asala ça na comprendre que baza ba fan ya musique ya lelo ba yebi na musique te ba bando ta la musique na 2010 peut-être 2010 mais tant ozo ba Bill azé le côté na Congo ata yo moko vraiment Bill Clinton marque Bill Clinton mutu ba invité na Coupe d'Afrique à Boaka mutu ba invité na Coupe du monde ozo benge le côté Coupe du monde et ça compétition ba Messi ba Cristiano ba Mbappé ba betaka ba invité ce ko Bill à Boaka allez Bill en c'est le côté Nzambe le 24 ans so ba otoni sa stade ka boy na okamwa stade ba otoni sa ngabo Bill à c'est le côté fait ba sunga hote da sunga hote de longues jambes tant que posa mon panzi sangolo roi ngai conseil ni européen ça na fait rigola pour la dynastie ndenge Bill azu ba décision akei na ye et tout pe ba gola ba oloba akende ba zo mutu muso ko remplacer oyo akobwaka de sika wana conseil ni européen ça na bikinto et na fait rigola pardon bon en réalité dynastie déjà piné toboki ndeni dynastie déjà ekufi ko bazu ba muso pe bazana ba bi ba kobwaka dynastie c'est kufi dynastie c'est kufi selon mental dynastie c'est daï dynastie est daï pourquoi la vérité est bimi na kati wana bato ba soutenir on ba se soutenir comment mutasali générique na mutu générique abwaki oué ranson mais c'est Léona Ferré bon ba ke o les orchestre oué raté mais ce qu'on a dit ba discours na on a TV ba ba ke oué ra danger oué ra boye donc ça veut dire ba c'est ba ça ba hypocrite on le grand TV pour le ba ke biso to ba na oué ra mais ba honorer et le kono yo lobi wana c'est le scram lo ba ki non ba golo ba lobi pardon excusez-moi ba lobi que non tant on fait à Boaka nanyo yo ouais rançon na album na eleka ezalika la dynastie tant on peut yo pas la répondre bango avant yo avancer tant on fait à embela be ouais rave jaloux mais elle na dynastie comment on ta ka oya Boaka ka bongo fait jaloux balobi Bill banda sala abanda carrière na non atikala Boaka we rana atala na nini na yemo atala générique na yemo côté Boaka nanyo yo we rançon ndenge ya royaka na dynastie o eza album na ye ni Bill ni ya we rançon Boaka we rana kati wana mais eza problème te ndenge basangani wana basangani bana ya wera il faut qu'on rendre à sincère na mutu abimisa bino parce que pourquoi wana eza orchestre ya Papa Lutumba te mais babwaki ba Papa Lutumba na Luambo babwaki bombwana Papa Luambo ya mais Papa Luambo akoyamba Lutumba na plaisir est-ce que wana orchestre ya Lutumba bana ok wana bana ok wana nde bana ok babwaki kutu mutu ya bana ok bongo mutu awenge kasi Papa Lutumba mutu ya bana ok bobo yiku bana ok mais we raté siko ba goloa problème na bango eza nini Bill Clinton avant Boaka wera fallait tout na faire rigola parce que dynastie eza idée ya wera ya disons ya faire rigola eza yeni mtabenga ki bango ba ya avant ya Boaka nani oyo Boaka wera son na kati fallait tout na faire été pourquoi problème na bango ba bazaro yoka mama likambu ndeza yango wana avant Boaka siko en réalité tango Bill ayaki abwaki faire atikalaki ayokaki ndenge babwaki bazwi yango be basali yango mastering pe normal bayeko bimisela biso extrait pourquoi pas na extrait faire amikatelaki yango na studio pour na extrait wana ezali atikaki yango na extrait pour na nini mais na extrait wana ya mukie wana baboyi kina kombo ya wera ebima ntango kaka baboyika ngia bakati pourquoi bokati selon Bill ezake babimisi ye lokola ingrat epa wera selon Bill ezake bosangani bino bananga mais bo reconnaître que grâce nanga inde bozali selon Bill et puis Bill ba raison oyo alongoli dynastie eze belé normalement dynastie na harmonie ezalaki harmonie ndele na français dynastie na lingala mais ba changer ba mort dynastie et comme na français harmonie et comme iboy eza parmi ba kanda pe Bill asilikaki OK
ozo comprendre eza makambo ebele na kati wana bill asiliki mais ce que bango tellement balingaka ba tenir ne eloko mo eza nango important te ba tenir kaka na wana ya ke wera alors que ba changer pe dynastie comme harmonie basolola kango bongo te parce que basolola ka dynastie eza na lingala harmonie eza na français mais comme dynastie na français harmonie na lingala c'est pour cela ils appellent ba makambo bill asiliki mais ce que tellement balingaka ko bimisa batu kaka mabe ne ba traiter bill ne ba traiter mais bill aza patron ya orchestre na ye non stress PDG bimi bat bazoyoka ba généka non stress bazoyoka ba tobeta moi moko et ça la bien. Lelo c'est le scram alobi na kati ya maison mère azaki privilégié te mutu azalaki na privilège plus ezalaki nani oyo Bill Clinton et puis ye abana ndaya kobeta Bill tina maison mère wana na forme na makambo ebele na bachant na bacri et tout abana obeta déjà Bill donc yo qui va proposer ti ya bongo sinon parce que yo peut oyebi musique bandakala donc vraiment yo ko lo bandeni par rapport ya wana entre Bill na c'est le scram na vraiment banaye ko beta na nini na animation et puis na banaye ko lata makasi parce que c'est le scram abia banaye ko lata makasi par rapport ya Bill bon ko ba déjà privilégié ba privilégié aka mutu asala musala bien on ne peut pas privilégier mutu asala musala bien donc merci pour reconnaître banaye ko privilégié Bill pour banaye ko asala musala bien ko le kayo parce que parlons net bilamba est-ce que c'est le à l'équipe Bill na kolata c'est là ya bien bana olata makasi na maison bana olata makasi selon ye selon ye abana buleke azo lata makasi kolata eza complément ya musique eza nanu yemba nde bina nde sala ba œuvre batu bayoka kolata eza complément parce que sans kolata ngai na yo to latiti donc sans kolata to ko tambola te sans kolata to ke na studio te kolata mutu to alataka parce que tango zo ba obandaka kolata bilamba ya combien oyo bandaka kolata et puis yo vandaka na poto vie oyo vivaka na poto na Bill vie oyo bibaka vivela na kini y a pas photo bila lekio na mode de vie musika bila aza mapangu na Congo ebele yo po kende poto oteka lupangu ya lemba mais Bill akendaka poto sans côté ke loko donc yo na Bill boza ndenge moko Bill auta ko koloba out ba ba parents sur le 25 décembre na bana yo ko fêter bon bana bazabi héritier to comprendre qui a fêté a pour na concert yo go au fêter la nini que nous fêter na bana bazali pas maman ba boko ela ko bango dans matro bana ba pas maman vraiment donc papa bana nda umona bana pour éducation kota yo bana est yo na ouest bon soki maman ye bon se ba séparer ba kabona bon maman ye mo aponazo na ebana siko yo mobali papa oyo okabona na maman après ozo ko sona na homme marié yo atente ozo rêver vraiment là je dis un grand merci à Théo Zambrota un grand merci à vous vraiment le président Théo Zambrota merci à vous de longues jambes tokoloba concert ya héritier Watanabe na stade de Martyr au moment qui on est réussite totale et puis on profiter na pesa artiste félicitations parce que bazela ki ayembi yo le ba réussite totale mais ça na bateau ba le ba non asala kimpiaka stade tonda kité et tout bon mutu na mutaza na misu na ya monelaka selon nga na yebi déjà que stade de Martyr et kotaka 80 000 places mutu soki à côté ici 65 000 places déjà. Tosto 70 000. Ça va, bravo. Et puis, tant que tu as un ndako, tu as un plainte, tu as une musique. Et puis, tu vas comprendre et éclaircir nos bateaux. Moussala ya artiste et musicien zakani. Koyemba na kobina na kobongsa spectacle sili. Makamuneti ke batubaya. Eza moussala ya ba marketeur. Tant besoin ba héritier batana ba tondicité. Faut pas demander dadi mola na Francis Dibaya ba tondicité. Héritier pour département ya kotondi c'est ça marketing est allé héritier té et tonda té wana za musala wata za ko bongsa spectacle ko bina ko yemba esili makama kotondi c'est ça makama dadi mola Francis Dibaya ce qui ozolo ba héritier tondicité bon bande Francis Dibaya na dadi mola ba tondicité pour wana za makama bango makama na est allé wata en termes de spectacle de Goyemba, Kobina, Kolata, bien, Kozala, bien à podium, Wata, félicitations. En termes de podium, Dadi Mouna, Francis Dibaya et Talibino. C'est ça. Vraiment, donc voilà vraiment Italie Bango. Bon, concert, il y a le 1er décembre na Luanda. Et le Momboé,
Oh, na mona ki vraiment ti lelo ezolekela ngai Fabrikas aye na Luanda baye koyamba yelo ba Fabrikas bon yemba héritier okosa analyse nini par rapport eloko wana. Bon, héritier na Fabrikas baza ba frère baza ba artiste congolais so ba bayembi héritier na place ya Fabrikas ezaka Congo nde ganiti parce que ba internautes tellement balinga ko spéculer to ko créer ba basement na makomo eza no sense yango ba olinga ba komisa ngo likambo. Il y a tout qui est pas tout zoné comme ça on les camdeni parce que mutu ba ye ko yamba neti boyenga no to ye ba yamba yo de long jambe mon colonel suko ba no yamba ba mana ndenge ni we ba la diva neni parce que yo ndoza mon colonel oza wana ba la diva bon soki la diva za rwandaise nde na lobaki sa mabe mais soka za ndeko na congolais na lobate c'est le Congo qui gagne Congo quand de gagner yo lina lobani ça y est, on a gagné. Comment on a gagné? Voilà, donc parlons de Ferregola. Ferregola, le 24 juin à Wanassa de Martyr. Ouais, Ferregola, c'est un grand artiste. Voilà. Il peut aussi faire mieux dans le stade de Martyr. Je crois, parce qu'en termes de voix, déjà, il n'y a pas photo. En termes de spectacle, Azamouana Wingé. Donc, en termes de département et artiste, ça va. Et tu sais que le département est un marketeur pour stade Etonda. Pour stade Etonda na marketing. Il faut le département na bango sala makambo. Département technique ba osana podium. Département marketing ba osala batuke ba ya. Département artistique artiste akoyemba bien pesi na spectacle. Donc batu na batu ba sala makambo na département na bango bien de père que eza la réussite. Et puis plaisir na ngeza faire rigolo à 8 ans belé ya stade de Martyr. Pour ezati juin, toi en janvier. Donc ça veut dire bazana a temps pour se préparer. Ceux qui tondi te na kolobaki ba marketeur ba sali musala mabe. Ceux qui tondi na kolobaki bravo na ba marketeur bo sali musala bien ba to ba ya koyoka la bonne musique. C'est ça. Merci à Junior Tupundu, Babi Solo ya Mbongo Junior Tupundu, pourquoi pas ya Vané Mayele. Na ebisio Junior Tupundu Solo ya Mbongo na ebisio danger. Junior Tupundu Solo ya Mbongo billet de banque. Junior, on a senti qui déjà vraiment mon vieux depuis Petit Congo, je vous salue donc voilà. Aouti Turquie, qui des longues jambes. Qui des longues jambes maramba lobby donc vraiment ceux qui Orange Money Salami non ça aussi. Ça. Pour 4 électeurs non de suite. Bah ouais la bonne chose, bilogi pe lo vraiment, donc il peut nani Fabrikas pas là-bas au bêta stade de Martyr. Na 2023 au CAC. C'est le na 2024 janvier. Voilà. Ouais, janvier 2024. Fabrikas qui est Léo au analyser à onde. Bon, on a analysé que l'artiste va comme causer parce que stade de Martyr mais ça parmi les défis majeurs. Voilà. L'artiste congolais n'y a pas poton di magoza artiste congolais, il faut stade de Martyr. Mais ça a un plaisir pour stade de Martyr et ça les belé. Pour Robino Barobeta, Bina Filet, Innocent. Donc artiste nyoso oya mona gaza musicien. Guess Mawete. Donc stade de Martyr venant de Toureux et go Sambo. Et Sambo quand on sera ba wenge mais Toureux. Stade venant faut le venant na lapi. Na lapi. Vraiment stade vraiment le bâté na lapi donc vraiment nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, je sais pas de longue jambe mon colonel mot de la fin non par rapport à l'émission à l'élo et puis au pesa ba yo mbote na rythme mboka kande kenda. Ouais, merci beaucoup Bamala. En tout cas, invitation à yo n'accepte pas facilement parce que tu fais bien ton boulot. Merci. Félicitations na Moussalo Sala na Tumba Télévision en collaboration avec Zachary Mwamba, ZM, naza sûr que nous allons en tout cas avancer sur plus loin. Merci. Et puis merci d'abonner tout à Tumba, tous s'abonner massivement et puis n'oubliez pas, il y a qu'à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater. Et ça va bien. Et puis merci derrière la caméra, caméraman professionnel dans le film. Kiko Yosa. Donc il y a parlé pena ndaku. Donc caméraman ou azana moto na. Ou belé bazana le fois mata transport. Mo be mota pas ko isaï. Mais il y a na yemoko donc ça là kitoko makasi. Merci aussi à Laetitia Mbouyi. Laetitia Mbouyi ML na pesi bambote. Na pesi bambote na Nelly Bonde madame Azolanda biso esali kitoko makasi et puis ya Willy Moucheni véritable code. Merci aussi na ya Goroti Louvozo depuis l'Allemagne maman Neglon et puis Laetitia Mbouyi na bandeli lisusu
et ça Kitoko et puis boutique la Biema MHLMB ou atikara des longues jambes toujours fidèle tous wana et puis tout balingara des longues jambes partout à travers le monde. Mon numéro c'est plus 243 90 69 092 17 plus 243 Zarada Code Amboka ya Willy Moucheni 90 69 092 17 on a aussi des longues jambes pour plus de détails et puis donc merci Nadani Denderel de Madrid qui arrête le temps venanga na roya suma campagne le seul patron na lupango na ma campagne bara yena Willy Moucheni pour me souba na balemba OK patron za na ma campagne lupango est mieux et ça va bien c'est sexy ba patron belona lupango na bumbu ah papa yo patron bumbu za na lupango na ma campagne to na Gombe pokuna ba pango e bandaka 1 million 1 million 500 1 million ndeti wa boss Dani Dende wale goza ba 4 millions 800 c'est comme tout le monde na somba onde et ça va rêve merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Là, vous avez constaté que j'étais avec des longues jambes. Autrement dit, mon colonel. Donc, vraiment, là, merci. Nabilo Stouvran Bolanda qui biso, bo commenter, bo liker. Quand on est au baraba commenter, on a bien ma critique, Nabino. Et ça, là, vraiment, qui te comme ma casse. Là, j'ai dit un grand merci à Erju Labila. Pourquoi pas à Andy ou Labila. J'ai dit joyeux anniversaire à ma fille chérie Stéphanie Makola. Bamana, donc bébé, Obota Minzambe, ya Pambola, yo Baxela, Mikole Belé, donc vraiment longue vie na yo, ma fille chérie, vraiment, donc vraiment, bon monde Kendaka, pourquoi pas. Je dis un grand merci aussi à Kikoyo Sa, Zaki derrière caméra, tout le monde, image à Kitoko Boy, pour Kikoyo Sa, Zaki Wana. Je dis un grand merci à DJ CDD Nassa 55, Wana vraiment, Soroye Wana Rosala Mobimba, pourquoi pas, Nabino Nyon, surtout, Obola Naratumba, tout moi. Je dis un grand merci aussi à mon boss, Zachary Mwamba, Baxele Vaseline de la presse congolaise. Donc vraiment, Nabino surtout Bolingara Biso, Nabisibino, merci beaucoup et bon continuer à s'abonner vraiment et au sala Biso qui tourne ma cascade na lobara Biso ba o Sambino Moboulou Makasi, merci et on se retrouve prochainement pour une autre nouvelle numéro. Au revoir. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.